Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 ezali ya bino Jomak. Le 22 août ezali anniversaire ya papa Mbenza Kiangani. Mais suiga wanate na bakimbangiste ya 3 égale à 1 le 22 août ba koma ko célébrer yango ko bota malisusu ya papa Dialunga na Kiangani. Donc papa Mbenza Kiangani yeka ka papa Dialunga na Kiangani. Ezali découverte uti ko salama kuna na nkamba bolanda audio ezanga été ba détail l'air tozonga. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Kimbangu 21 ezali ya bino Jomak. Ndenge na koloba ngolaire nyonso biso l'air tokoyaka wa tokoyaka nde ko pesa cours parce que toyebiki batebele ndenge bokolanda biso bozo kozwa ba makambo ebele oza ko aider bino na kondima na bino. Na mikoleleki tona koyebisa bino ke bandeko bakimbangise ya 3 égale à 1 bazali ko sala mingi manipulation. Bakozwaka likambo oyo bakimbangise bayebiki ezalaka nango déjà et bango bakozwa ngo ba bongoli yango na ndenge na bango pona ba agenda na bango caché. Ce que totali bokoloba choma kozolo bila bopo nini nakanisi bolanda ke introduction na ngane bandeli ndenge na lobaki normalement le 22 août ezali anniversaire ya papa Mbenza Kiangani. Kasi bakimbangiste ya 3 égale à 1 balobi soki papa nzinga moko boye ba uti ko sala découverte moko boye ba comprendre yango que le 22 août normalement ezali ko botama lisusu ya papa Dialunga na Kiangani. Oya tikaka biso le 16 août 2001 ko botama lisusu ya papa Dialunga na Kiangani na nzoto ya papa Mbenza Kiangani. Et lelo soki même na ba prière bokomona ndenge bokolanda na ba prière na audio bato baza ko sambela na kombo ya papa Mbenza Kiangani papa Dialunga na Kiangani na nzoto ya papa Mbenza. Na lingina bolanda audio na après tokozonga tomeka ko sala mwa analyse na biso bolanda. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Je suis Régine MK depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number 1. Monica Demby from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number 1. Stay tuned. Mama na biso mama Elisa akoya ko bonde na soka bondeli modération et pas ya papa Nzinga yendo za ko continuer musala ngana suki wana mama Elisa yaka ofongo na libonde mtono Tobondela na kombo ya tata pe mwana tata Molimo Santo tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangani matondo tozongi pamba tosiko batela biso banda tongo kino ngongoyo papa sikato kumisama lelo mukola munene le 22 mars oyo papa Mfuma Mbanza papa Mbenza Kiangani obota maki ni wana papa eza mukolo munene totie liga ke papa yoko za na biso papa ba rencontre makambu yo bomba na mutu oyo lo baka mikolo nyonso ya mardi e bandaka na 2006 kuna na tribune papa Mfuma longo mutayaki liboso yo yaki sima lero zo ya papa beleli botala démarche ya papa Mfuma Mbanza ya papa Mbenza neti nani oneti papa Mfuma Mbanza Dialunga na Kiangani yo pelero koma ki wana pa ole baki pe oya ye papa Mfuma Mbanza lelo mukola munene ba groupe ye awa tike papa opesa biso bobange yo tata Nzambe eza ebandeli ya mayele papa oyo mboka na yo Mbanza na nzoto ya papa Dialunga na zako linga teke bosoto ezala makama mabezala papa teli mapo na mboka na yo batela mboka na yo cha ordre papa cha ordre kanisi la fe biso faki piasa kimia tala mubule banda kala kina mukola lelo
ezosila te lelo ezali mokolo mbotama na yo papa bongisa silisila biso makambo faki nkamba mpe ndenge ezali ya bakonzi batie pesa bango mayele pesa bango makanisa kitoko bobange ya yo tata nzambe ezali mayele papa pesa bango mayele badirige groupe ya nkamba kitoko kanisila mpe bagroupe nyonso ezali bisika na bisika faki mobimba kanisa mpe bajejeki ndenge baye na oyo bavandaka na bino awa na nkamba oyo bamoni nyonso elekaka epai na bino na bandimi nyonso papa kanisila bango lelo ezali mokolo monene papa tika tokanisila biso longola maladi longola bapasi toza nango kanisila bafamille bakote nyonso bazali papa tika mpe nzoto na bino ya molimo elata mpe nzoto ya mosuni pamba te baza na bituma makasi oyo 21 ezalaka ya makasi kasi oyo lelo mpe eza ya makasi bozotraverse na betape ya makasi papa tika ete banzoto na bino ya milimo esalisa nzoto ya misuni pamba te pasi bitumba eza ya makasi kasi nzambe akolongaka kaka totie elikaki ebandeli suka topesi yango na maboko na ye na yo papa nzinga mutakundolaki likambo oyo papa kanisila ye 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 baordinateur totie elikaki papa ekokanisila biso mpe ekokanisila ye nyonso tosengi tika te ezala bongo na kombo tata mpe mwana tata molimo santo amen. Papa kumambanza oye, papa kumambanza oye, papa kumambanza oye. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa biso bana na yo toye pai na yo ya liboso nimisa biso depuis l'année passée likambo yango eutaki na ye mei papa ntango ye ake Kinshasa mpona bobongisi ya makambo na biso totikalaki na yo papa Mfuma Mbanza na mama Mkwatiaji nde papa atindelaki biso maloba partir ya Kinshasa ke ndenge natiki bino kuna na nkamba boyebaka ke Mfuma Mbanza anniversaire na ye ezali le 22 août bato bayelaki biso maloba wana ezalaki bana to bandeko na biso bana ya papa Zago bango bato bamemelaki biso programme wana bandeko na biso bana ya papa Zago bango bato bamemelaki biso programme wana bandeko na biso bana ya papa Zago bango bato bamemelaki biso programme wana bandeko na biso bana ya papa Zago bango bato bamemelaki biso programme wana bibobosana te obimisa likambo yango paseke yango ebombama depuis kala mais lokola ntango nango ekoki bobimisa likambo yango wana papa tozwaki courage depuis l'année passée tosalaki surprise mpona kobimisa likambo yango mpe tozwaki ndingisa na ye mei paseke makambo nyonso to eutaka epai na ye yango wana papa lokola lelo ekomi deuxième fois toza kosala yango toyebi ke likambo yango ekokota tina kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota tina kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota tina kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka toyebi ke likambo yango ekokota tina kati ya lingomba ndenge makambo nyonso to ekotaka parceke meme ntango ozalaki na liboso ezalaki deja ezalaki ndenge wana ebandaka kaka na yo mei awa na kati ya nkamba na nzoto ya papa Dialunga na Kangani kaka na yo mei awa na kati ya nkamba na nzoto ya papa Dialunga na Kangani kaka na yo mei awa na kati ya nkamba na nzoto ya papa Dialunga na Kangani bana korale bayaka korale de bisadi de papa yebisa biso mokolo oyo botama de façon ke tomeka kosanzolaka jour wana to journée wana
papa alobi likambo te na kopesa bino eyano elekaka mikolo ebele toyokaka na mbala moko calendrier ebimi à partir ya Kinshasa de papa Kulutu abotama date boye papa Fumambanza date boye et papa Fumalongo date boye banda wana na 1974. Kimbangu 21 is number 1. Stay tuned. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Nakanisi bande ko bino moko boiti kolanda bo yoki bino moko eza bokoloba la mususu Joma kaza exagérer naza exagérer te mingi peut-être bo comprendre bokoloba est-ce que Joma kaza contre aza pour mais loko moko biso de ntolo bana bino nakanisi bolandaka papa Zako lelo yo etale limususu ya makambo ndenge ezali mingi bayoka mingi papa Zako tanga za koloba papa Simo Kimbangu Kiangani ye kaka biso bande ko na ye to ko poussa na même ata pembe na yete donc ye kaka nyonso ya zali moto ye kaka lelo to ko même na ba cri ye kaka to yo karango alors nakanisi tango so wana ko expliquer bino makambo yo ezana ba manipulation mingi bona ko chatembe et to yebaki yango soko to tali même na ba kiti tango ba papa ba legisaki ya na bango liboso ndenge bana ko fandela bazocha ya na bango na kiti ya kibokonzi bango baza simana ye baza ezali ko mona na ke papa Simo Kimbangu Kiangani yende chef spirituel représentant légal parce que ba chele kiti moko eza différent bango ba fandi na ye longo mais tango ba manipulation bandi balobi biso to zeli lokote bo poussa ye liboso biso bo boaki biso musika parce que ye kaka mais ce qui totali ndenge tozolandela l'évolution tokomona ke malembe bakoma ko poussa kiti ya papa Mbenza malembe okomona soki bafandi bazaka bango mibale allez décalage ezalaki molai ils pousse na malembe ale ekomi ligne moko siko bokoyo quand même na papa Katembo bakoloba papa Mbenza papa Fumambanza ba manipulation bandi donc likambo leki wana papa Katembo. Merci Papa Fumambanza, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Papa Fumambanza, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa vient de nous raconter ce qui s'était passé en 1921. Quand même na papa Katembo, papa Mbenza, papa Fumambanza, ba manipulation bandi. Malembe, lelo bakimbangi c'est ya 3 égale à 1, bakomi ko sambela na kombo ya papa Mbenza Kiangani, papa Fumambanza. Ndenge moko pe bazui nyonso bokoloba chupa pona nazoba makambo nazoba pona ko lakisa bino epai nini touti musika bande ko ne baze lokote batu musu bazo bundela babi botia bango bazala eloko moko ba misu balobi te bozong sa bango sima bango baze lokote ye kaka mais bobani ko bakisa moko sikoyo tozana nzambe molimo santo nzambe mwana ce que tu fais nzambe tata ko bima. Vous avez la manipulation. Ce qui tu fais nzambe tata akoya. Nyoso pona ko laksake makamoto lo bakana bino awa. Eza pona ko tsolate, eza pona ninte parce que eza pona ozwa maele, o comprendre parce que makambo yo batu baza ko sala ba manipulation na makambo bazali. Et yo siko na kondima na yo. Yo so mona lingomba nini wana oyo itiaka aksana makambo ya kokabwana en lelo kimbangiste soka moni ndengone kimbangiste abalelo bozo sala voyage ya molai bozo ki en Afrique bouti Europe bokoti avion moko mais atali solo te mbotete ezali mawa nakanisi ba video mingi nazo kochela bino ezali pona kolakisa bino esika nino tozali kokende soko zaka kimbangiste lelo yeba yango ke nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo ndenge to sambela na kombo tata ya mwana pelimo santo papa Simo Kimbangu Kiangani molimo santo papa Mbenza nkolo Yesu bazaka ndenge moko boloba est-ce que za contre za bonazo lingana la sabino ka keloko moko eloko wana zo lingana la sabino ezali bo comprendre bato yo ba séparer ba koko ya papa Simo Kimbangu mission na bango ezala kinini
lelo ekomi libota moko kuna kaka na libota wana nde nzambe tata kobima nzambe mwana kobima nzambe molimo santo akobimela kaka wana nakanisi bandeko bino so bozali kolanda bo comprendre que ba makambo yo eza na ba manipulation moko makasi soki boteli ba video ya ebandeli bokomona ke papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ni soki bokaboli ngai na bandeko na ngai bolukola biso échec lelo tozomona mboka na biso ndenge tozotambola bango baza bandeko na ngai lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango bango mpe bakimi ngai ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te pamba te bino bozalaki kosala na bapapa mais depuis le fait bango bake kokangana kuna po bakata likambo na biso mpe batiki biso pamba te ndenge boza koloba biso bana tozali est-ce que boti confiance na biso bien boti confiance te banda na yaya nkotiat bina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola bina poto mais soki bosali mabe epai ya ndeko na ngai ngai na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpo na biso kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te soki bokaboli ngai na bandeko na ngai bolukola biso échec lelo tozomona mboka na biso ndenge tozotambola lelo tozomona kote ya 3 égale à 1 kamba eloko moko bakosala te esimba nyonso ezali échec na échec na nombre ya bato oyo bazali kote ya 3 égale à 1 normalement soki mwa mosala moko elingi esalama fo esila mbango parce que nyonso eza wana tomoni bapapa basali mosala pendant 40 ans oyo basali emonani mais banda baconflit banda tokoloba soki 16 ans yango oyo banda baconflit banda eloko moko ya malongo ezosalama te tozokotourne kaka mboucle mpo na nini maloba oyo papa Fuma Mbanza alobaki bozala lokola bapoile ya mbwa kolalela esika moko kolamukela esika moko kasi lelo nakanisi bomoni yango bino moko ke bato oyo baza na bagenda na bango caché baza koya kokosa bino bakimbangise ya 3 égale à 1 et bino pe bondimi Iye kaka siko bo reprocha ki na batu ya 26 nini bo reprocha bangoni c'est le loyo papa Mbenza Kiangani nkolo Yesu iye kaka papa Fuma Mbanza bozo sambela pe na mabonde linde ngwana siko nini penza bo reprocha ki na batu ya 26 jamais banzambe bakozala 26 te ndenge ni banzambe bazala 26 kaka ye moko ye kaka bonzambe zalaka na moko lelo papa Mbenza Kiangani ye wana nde nkolo Yesu osambela na mabondeli e na kati ya nkamba na misu ya papa Simon Kimbangu Kiangani na misu ya papa Mbenza na misu ya bambuta ezosalama na kati ya nkamba ndenge batu bakimbangisi ya 3 égale à 1 balobaka biso tokolanda nkamba mibeko kouta na nkamba yango tokolanda biso kaka nkamba oyo kouta na nkamba yango tokolanda pa mosusu te yo zomona est-ce que ba musulman balandaka makambo utaka wapi na Mecque ba catholique balandaka makambo utaka wapi na Vatican e bongo biso bakimbangisi nkamba soki nkamba lobi lelo verset sikebimi ndenge nalobaki totanga na Sophie 1800 kuna na Sophie 1800 balobi boyi na bandeko na bino soki bazotambola nzela moko na bino te boyi na bango ozomona boyi na bandeko na bino parce que kuna verset moko biblique elobami na Sophie 1800 chapitre 4 elobi yango tata na yo mama na yo soko asambelaka esika moko na yo te yina ye
bomona ka on liseki parce que biso lobaka makambo to lobaka wa ezala ka inspiration bomona ka on liseki lelo yo découverte salami na nkamba papa Mbenza Kiangani ye kaka papa Mfumwa Mbanza bazo sambela ye na kate ba prière bazo sambela ye na kate ba prière nini penza mutu nezaka moko nini bo reprocher ki na batu ya 26 ezo sala matomoni muta dénoncer ngote nini bo reprocher ki na batu ya 26 j'espère que le kutaka mususu foi salama parce que maloba na mino na ya mwana azaka ye lelo yo bo reprocher ki na batu ya 26 ni papa Diange na kunti malobaki na lingite bokabula bana ngai bango bazali relève ya biso bawo bazalaki mayele bamoni ke omoni tata omoni mwana tolingi bazala eloko moko ndenge moko te bokoloba Jean Siko yozoba ndenge moko te mais eloko moko ndenge bayokanaki balobi papa Charles aleka liboso tuuti koleka le 26 août papa Charles aleki liboso alobi biso tokozala sima na ye tokoepole ye mais bato ya mayele mabe bavandi bapusi tala lelo ndenge tozali ba age eza kobakisama mboka ezokone kopola moto mundu azokontinue na pasi mais nini penza bino bakimbangese ya 3 égale à 1 bo reprochaka to bo reprochaka na bakimbangese ya 26 et on te bino manipulation les loyo nakanisi bino mo bozali ko mona makambo ezoko salama même na mboka na biso ezalaki 4e président ye kaka 4e président ya bilaka prophétie mais les loyo prophétie wana te bi de pa na zo soka parce que Kabila asa lobi ke a repostuler les sociétés même si avant les sous 2 ans et ko sala ngo lo mo côté parce que déjà échec ezali. Si vous avez sur 2 ans, 3 ans, et vous comme à 19 ans. Donc, à quoi ça le côté? À taba tricher, à taba ça ce qui n'est et l'autre mon côté. Papa Diange na konti maloba ki yango. Pour na mboka na biso bonga. Et ça na ngote ke ba changer bemba katumbi batu wana mutu ko sala eloko azate. Aussi longtemps biso to kozala na mobulu na kati ya lingomba papa Smoki Mbango et loko ya malonga e osala mate. Papa Diange na konti malera conférence nationale alobaki yango. Ndenge ba koti kuna bazoluka solution pona ko bongisa mboka eloko malonga ko sala mate. Pambate ezali kuna te. Secret zaka moko. Papa lobaki bo bangi ya nzambe ezali bande ya mayele. Batola bazana bo bangi ya nzambe te. Bazotamusa mboka na ba magie na ba makambo ebele ebele ezozongisa bango na bo umbu. Elelo tala ndenge tokomi. Papa ya ngena lobaki secret zaka ka bo bangi ya nzambe ezali bande ya mayele. Ba nani ba kolakisa bango bo bangi ya nzambe. Ezali biso bakimbangise o lelo tozoko bunda lelo tozo yemba dia lelo politicien ndenge ba campagne bandi boy mais bokomona to koma kolokola bazoba moko boy omoni lelo yo mise na nkamba ezo tongama e wumelie batona nyoso bazala bambongo même ye Kabila ngo azana mbongo akolongola ka moi quelque chose na ya pesi basilisi yango peut-être na 3 mois mais asale loko moko te. Mais tant que l'élection est kobanda, batu ba komema ba sac ya ciment, batu ba komema ba don ya bandenge na ndenge. Ale bino ba misus ba ko sa ba veste na bango ya uniforme ba cha photo papa Smoki Mbango kiangani awa, ba zoya na ngoku na balobi, ye kaka, batu pe ba kimbangi, to vote bango. Ye wana sa pena mwana papa Smoki Mbango kiangani. Siko batu ta ma ko tala so ba est-ce que ozama yele, est-ce que mutu no ezo sala? Lelo yo tangu bozali ko nyokwama to bakimbangi soza ko nyokwama pona ko sala misala batu wana bazomona na te et soki ba campagne bandi bokomona bango bakoya bakobanda koloba maloba bakobanda kokumisa komba Smoki Mbango ale mbala moko pomona ale esili oyebita politique na ete soka ko sala nini mboka eza ko pola mboka eza ko kufa